Laisse oyo HD yango vraiment ezali meilleur laisse na tango oyo nano laisse mosusu nano ebimite et perruque oyo na tiango nga moko te ko bozomona eza vraiment professionnel mutatinga après quelques minutes to sokoli perruque na biso oyo avaki na tiango ba sokolaki yango et bozomona ke perruque na biso eza vraiment lisse. Eza vraiment lisse. Eza 30 inch même na se nango comme bozomona eza moins pepele comparé à Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Ngapenaza bien par la grâce de Dieu. Bonibino na banda vous a bien. Ngapenaza tokos nzambe azobatela. Vidéo moko sponsorisé na Shein perruque. To sengi Shein merci na ko sponsoriser vidéo na biso oyo. Donc comme vous mona nga na mutu comme ça na na perruque na ngai comme ça les belles dames, perruque on a lati ezali HD, ezali lisse HD. Ba les belles dames que laisse oyo HD yango vraiment ezali meilleur laisse na tango oyo nano laisse mosusu nano ebimite ok et mulai na ya perruque nanga ezali 30 inch comme bozomona eza vraiment mulai et tutinga tina fait ça dépend ya mulai oyo oza nango so oza mwa mokuse kenga perruque oyo kozala vraiment mulai ok tokobanda video na biso ton perruque nanga eyaki na carton nango ya pink comme bomoni wana Shein inatinda toujours ba perruque na carton nango ya pink soko fungoli carton na kati ozana deux package na yo ozana moko o bapsi biso cadeau ya ofele na Shein bapsi biso ba accessoire o bozomona wana na kati wana ba accessoire na biso ezoya comme ça na chasser au comme ça et soko fungoli na kati ozali na ba o ezali pen comme bozomona ozana ba o ezali elastic band to appelle na wax o jona saleli boko mona to na wax et to na elastic band ozana komona ba accessoire ozo aider ke souki na yo ezala toujours kitoko et ozali pe na o ezali wax ya colle comme ça et ozali na o ezali colle remover et ozali pe na colle na yo pe ce qui olingi o coller perruque na yo moko ok perruque na tango na box comme na l'hôpital na longo yango na chasser nango ezalaki vraiment lisse musala makasi ezalaki te et perruque o na tiango nga moko te ko bozomona eza vraiment professionnel mutatinga po boyebi ki ba perruque ba colle nga mingi ko kende chez yoyo nda tianga donc ce que oza na salon moko o ezalaka ki okendaka kosala suki noko bakekende kuna batia perruque o parce que ezali vraiment perruque moko kitoko ki professionnel ce kati oyo kobima vraiment joli ou bien ce polingo kende chez yoyo atia pourquoi pas donc voilà nga na kendaki chez yoyo pour que yoyo atianga pour ebima vraiment kitoko ko bomoninga comme ça et ba bendinga ngo noani comme bozomona e mususu ekwei na se perruque on peut sango 10 ba les beda parce que I just love it couleur nango d'abord j'aime bien ça vraiment couleur moko naturelle okoki pe ko changer couleur ya perruque na yo soko sombi ya moni ke couleur oyo ya naturel et c'est pélicioté ou ko changer couleur na yo ya perruque soko lingi menga la changer couleur na ngote ton na ke chez yoyo eloko asali asepela ki na perruque parce que comme on a vu que zali HD et eloko asali a tie seulement couleur na lace donc a bleach lace na biso parce que oui que lace ezaka vraiment couleur vraiment ya moi ils ont vraiment couleur a pousser na biso te marron caramel comme ozomonanga et soko tia kambala moko bongo ebima mwa fake mingi de loko to salaka tozo bleach yango to bleach lace na biso après quelques minutes to sokoli perruque na biso avec na tiango ba sokola kiango et après wana yoyo ayeko déposer nango na mutu comme bozomona zaki vraiment facile na kotia na mutu vraiment facile ya kosala modèle neso lingi ko ko isa mondengo lingi mais ngala lingi ko ko isa perruque na ngate te maintenant zaki na fête na kendaki na famille et avec les enfants comme le baké perruque amila so ko isa ngo za toujours mo le bebaka to ekangamaka perruque amila ekangamaka et eloko na lingi raté na misa bato mo na bebisi peine na bana ko peigner te c'est ça que na sala ki ngo comme ça et na benzango noani moko ya ça fait vraiment je dis comme bozomona na ba vidéo wana j'aime bien donc comme on a dit que perruque ezoyana cadeau soko somi perruque okozwa cadeau na Shein et
code oyo kotia pona kozwa cadeau na yo ezali wig for you. Donc okomango na se wana okozwa ba cadeau na o ba kopesa yo plus encore perruque na yo. Pe ko bosana te na perruque na avant que sombango ozana code promo ezali 24 la rose QD pour nous, il y a 15% dans l'achat au sala na Shein, d'accord. Donc voilà, qui vraiment qu'on a nos perruques na oyo, I just love it. Nde yo sali en qui vraiment facile, donc na qui vraiment les looks, na pas les looks comme bakolo la perruque té, à part seulement que biso moko to bleachango, mais ce qu'on linko bleachango té comme na lobby, o ko chango bon, mais peu perruque na ils a vraiment kitoko et bien vraiment moufbe comme yange bimi comme ça, il faut vraiment qu'on bleachango et besoin mon que perruque na biso eza vraiment et ça vraiment lisse et ça 30 inch même na senango comme bozomona et ça moi pepele comparé à likolo na likolo perruque na biso et ça ya kotonda maintenant comme na se le quoi peine kangi ngo pe noani na katikati et ça li ki na senanga awa et ça quand même moi mon qui est là c'est vrai mais sunute perruque na biso et ça vraiment kitoko ce ko kangi ngo noani te otiki ngo nyonso koyi okomona ke ekosala ya kotonda, d'accord. Voilà les belles dames et donc on est aussi la raté là pour mon finition ya cheveux na biso perruque nanga et sili comme ça après que ça la nyonso va salinga na mutu et salinga comme ça donc ne va kolinga perruque nanga comme ça na couvrir na pour na intimate oui pour na intimate parce que ezali col ezate que ça sans col ezate qu'il faut qu'on colle on na col na couvrir na ngo pour na intimate il faut seulement qu'on va garder cheveux tant on là les fois qu'on la mutu pour il faut toujours qu'on kanga kitambala il faut toujours qu'on chaka élastique. Moi, je vais faire ça sur élastique oyo parce que élastique oyo est vraiment important. Il faut toujours qu'on ait élastique pour que avant que oh là le maintenant metu, il faut au kamanga souki na liboso pour que ba col na yo était les maté souki na ko sala nango ins mais nga ba salinga souki comme ça sala nango ins mais pour que col nanga était les mains. Donc non ba vraiment que beta tout quand au moment que perruque nanga souki nanga ba salinga comme ça tinga ba baby hair mais ils sont vraiment naturel. Ba tu ba baby hair mais ce que les gars ça ba baby hair ils ont un problème mais on a préféré que tout oyo nature baby hair et ça yango vraiment joli. I just love it. Pellicule nango ça HD baby que HD attention che baby hair et ko yeba la te que ce que laisse ça wapi et zo yeba na te comparé que ce que zali HD te au ko che toujours baby hair pour na e bomba laisse mais au loko ça HD na préféré que na cha mon baby hair te na benda on comme ça loko asuki nanga et I just love this perruque ndenge ebimi mulai ya perruque na biso aussi que j'aime comme on dit que perruque nanga et tout tinga près na face donc les autres tout à vraiment face mais ça dépend à moulai oyo zali ce que ça mon cousse ki ngai au moins que perruque oyo ko leka vraiment face ça vraiment perruque moko moulai ce que ça mutu o linga ka perruque moulai perruque oyo ko sepela nango te bik comme na batanga ba fête batanga ba mariage ba anniversaire on pour ça que non o ça moi perruque no ya kitoko beta tourna Shein au cause la décider pour que perruque lisse et ça la toujours classe on sait perruque liste là pourquoi ok le anniversaire ok le là surtout même ça ok mariage ça là vraiment kitoko au ça l'école non il y a liste comme ça mais il faut que des noms pas professionnel quoi chez yoyo pour que perruque na yo ebima kitoko ok donc voilà comment ça la te ko aimer vidéo na biso ko ça la abonner pe ko partager vidéo et ko ça la nga bien makasi lien na nga ya perruque na lati et ko ça la na se ya vidéo nzambe azala na biso nzambe abomba biso to kutani mukolo mususu tina te e kominatina bye.